What have we done? Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout besoin mi oeza Cuisine Yannick TV moko baba cook moko na bino bana mama aye na yeli susu na mukolo alelo na memeli bino émission ya kitoko na fongoli ba caméra na ngana memeli bino avant ko bande émission topesa ka merci na Seigneur pour kolala kolamuka bana mama eza habitude eza kaka ngolu ya nzambe tomoni susu mukolo alelo. Baba Kouke, ba vrai abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Tomoni susu mukolo alelo. Baba Koukou, oye, en tout cas, bokota, to consommer domination eye. Premier épisode na biso ya domination déjà ebimaki déjà. Lobby samedi ebimaki, lelo toza déjà dimanche. Domination eza déjà bandeko nanga baba kuka monde entier bokota to consommer film na biso toza vraiment na besoin to beta 500K. To soutenir SB, to soutenir Sila Bisalu, to soutenir bandeko na biso nyonso baba cook to zala uni, to zala bamoko maboko toujours likolo, to soutenir Mam Sisila baba cook oye, domination déjà premier épisode eza déjà bokota bolanda ngo bokonsommer ngo to sala musala na biso kaka ndenge to sala ka baba cook oye. Émission ni na memeli bino na mukola lelo bana mama. J'espère bozo mona miniature wana bozo mona ngo bien koleka Cuisine Yannick TV. Miniature wana eza bui boyebi ya bui oya jouaka rôle ya kizengi ya mwasi, oya jouaka rôle ya kizengi lokola papa Kimbancheke. N'époque ya théâtre de chez nous mais toye komona nzambe eko sala biso pe susu ngolu na moment oyo ya théâtre bato maboke na biso abimiseli biso ya bui oya sekisaka biso oya sepelisaka biso oya komaka na lokola bébé isaja koma bébé akomaka bébé isaja lela alela karoli nyotu akartona kango kitoko ya bui ainsi konzali eza Cuisine Yannick TV apesaka toujours ba conseil ne kaka koloba ya bui nzambe abatela yo apambolo abakiso umela susu na sa moi oyo atondisa susu na sagesse bandeko na ngai. En tout cas bana mama bozo mona miniature wana bien boyebi ke par-ci par-là toyoka ki par-ci par-là ya bui ya keda botana braza sundola mwana 4 jours boyoka ki elobama ki par-ci par-là mutu na mutu alobaki na ndenge na ye oya kompranaki émission Cuisine Yannick azaka na banki te pona bomba bandeko nanga na memeli bino vrai vexo bon Dieu ezali ba video ezali parce que nga na lobaka avec précision bandeko nanga nazana avant na sala émission na kenaka na vérifier na comprendre likam na memeli ba vrai na memeli ba abonné na nga na memeli ba bakuku nyonso boye ba kaka masolo
likolo ndenge ezotambola tout le temps nalobaka bozala branche bozala ligne mpo borecevoir encore baémission ya kitoko tozana tozosala mosala na biso tolobelaka bato nyonso soki ya malamu tokoloba soki mpe ya mabe tokoloba na chaîne ya Cuisine Yannick TV tofingaka te topesaka kaka conseil e oyo aza nango apartageaka yango tout le temps na bino nyonso bandeko na ngai bomoni ya buibui ndenge aza wana boyokaki par-ci par-là mais Cuisine Yannick asali ba recherche na ye bino moko boyebi ya buibui bien boyebi pe voix ya buibui audio eza bino moko bokolanda buibui na biso ndenge alobi vraiment très bien expliquer makambo nyonso ba question nyonso tubonde kotuna est-ce que vaya buibui abota solo 4 jours asundola mwana bokoyoka ngo est-ce que vaya buibui azobela kota ndaku bokoyoka ngo ya buibui aye alobi silence na ye lakisi te ke aza yuma silence na ye elakisi te ke aza zobo bi aza aveugle non aza wana azotala ndeti azotala te azoyoka ndeti azoyoka te ya buibui aye ko répondre biso lelo bana mama nalingi siko bandeko na nga bokota s'il vous plaît botia ba j'aime botia ba cœur ekosala Cuisine Yannick na bino bien bakuke ekosala nga bien vrai abonné na ngai openda na s'abonner te s'il vous plaît o akozwa grâce à kota la chaîne à Cuisine Yannick TV partout ozali papa maman ko raté te s'abonner pour recevoir encore d'émissions à kitoko topesaka kaka conseil tomoni silence ya buibui 18 ans mais ya buibui lelo aye ko répondre yango na memeli bino bokoyoka ya buibui très bien ndenge moko azo expliquer makambo nyonso euti koleka na esiko ebandaki na ndenge esika tokomi na niveau ekomi bino moko bokolanda ngo siko na balancer ya buibui na biso yo moko o expliquer ba vrai ba abonné na nga bakuku nyonso bayoka ngo très bien parce que musala na biso elekaka par-ci par-là baza na posa koyoka ya bui nazo balancer le psycho boka ba audio asomo bandeko na nga bokota bolanda boyoka ya buibui ndenge azoloba
papa ya darling na de la pesa te message wana ele kisanga darling alela asani nga bakwesa odela bien yo soza na problème biso tozali wani te yo senga lisungi pa na biso moko okomi eboti misanga okomi na niveau ya okende tina ngambo ya bazo senga lisungi tandis ke biso bandeko même si darling na bandela pe na biso na ba malongo na ba marishe na binga naza na fraza ke naza na ana za bi wani ko kuma mutana bomo ya tele bibo ko tumu na likungo kutanga na utala kwani ona mwana ko bo ndake moko moso ko bo talama boyoka buibui ye moko na matanga Piero boyoka buibui ndenge azolobaka ndeko na foto olobaka verité boyoka buibui ndenge azoloba boyoka bandeko nanga mokili nde makambo ba vrai ba abonné nanga boyoka modero nayebisi yo vrai ba abonné nanga ba kuku nyonso a monde entier. J'espère que bolandi ya buibui très bien boki voir buibui boki ndenge azo expliquer très bien koleka cuisine ya Niki TV ngana zalaka banki te bana mama ngana aka nanga koloba ona yoki ona moni na memeli pe bino po boye bakama kama ngomukila ndenge ezotambola biso tozana tosala toujours musala na biso tout le temps na lobaka je vous love na lela bino ya trop ba vrai ba abonné nanga na priaka trop pour na bino nyonso ba mama nyonso ba papa nyonso ba ndeko nyonso par-ci par-là o bazo ta la chaîne à cuisine ya Niki TV o bazo s'abonner o bazo commenter o bazo aimer o bazo partager ba vidéo par-ci par-là nazo pesa toujours ba merci belé mon futi malamu ezaka ka Seigneur yenda ko futa bino nzamba lola apambola bino abakisa akokisa bo futa ka ba wifi na bino bozwa kata kolandanga ba courant eza facilité eza pene effort à cuisine ya Niki TV te eza kaka ngolu ya Seigneur na ko pesa vraiment ba merci ebele na ba kuku nyonso a monde entier film eza déjà marche to consommer film na biso ya domination yango nde makambu na lela bino ya trop na memela ki bino na mukolo lelo yango yo bandeko na ngai que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.